Donc Linda yebi déjà que fiancé na ye abimaka na mamester. Et Linda constaté que fiancé na ye azali su ninga salaka te et tokoloba lelo Linda ziba preuve. So bota la je wana ninge oleka tala mamester ninge Sony tala mamester ninga aza mal à l'aise. Ake koloba tia koya ka malade ndeke. Yo soto na pona Sony azobima. Na pesi si la devoir wana. Yebisa ba mikala na ba senzi na yo. Ba ya ko sala promotion film na yo, ba critiquer film à Belleville, ba critiquer Belleville na sur le plan artistique. Mukoni ni biso to vendre ça pena kiti boy, to vendre ce plateau, to bando critiquer si la l'attaque la maman boy et ça la qui est boy. Si la kendaki ndako mo ba vandaka et ça la ke boy. Mukoloni. Mais ozota la te batu na yo, bazo vendre la kaka elamba ya Belleville, bazo vendre la kaka makolo ya Belleville, bazo vendre la kaka ndaku ya Belleville, bazo vendre la kaka famille ya Belleville. Oh asundola famille. Alors, l'imomba ya babolole, po batika makambo yo, na pesi si la devoir à Salamou. Elle est obligée à Salamou pour sauver le théâtre à Congo. Moi, na lobaki ke na ko jouer pa ya mutu oyo afinga ka mama na biso te. Na ko jouer pa na yete. Mbala moko musenzi moko ya ngambu ya sila alobi na émission te c'est que wana bolobi na producteur à mafinga ah mais c'est que yo confirmé que producteur à mafinga afinga à Belleville continuez zoka ba vidéo ba fingi Belleville quelque part yo pa na yo za RTNC ya mafinga ya Belleville pour le coup moi si les mata. Pour si la film n'est à la main, il faut zoomer fin à Belleville. Et si la bouche met à l'autre côté. Si là, ce qu'on va dire que ça va bololé à ba zoom na ba mida. Ce qu'on va dire que ça va bololé à ba yagola. Est-ce que lelo entourage na linga sale loko a sali wana? Entourage na yo a sali bongo pa yebi ke o sala que bayebi yo contre la pano ba fanité. Au moins place au baby sa carrière na yo. Au moins place au baby sa carrière na yo sila. Au moins place oyo. Yo au baby sa musala na yo. Yo kanisa kango za malamu. Ozoya okumisa bango babundela kanga bango soko meki. Lelo bazo sala o chantage audio ezana nzela ezoya. Audio ya si les alanzela lelo ba osala si la chantage. Donc toi tu confirmes ozomona après ko bimisa si la songi na ba communicateur asila. Après ko la kisa biso ndenge si la azoko ko gérer bana mi balete. Lelo ba ko tali sabiso pe lisusu. Producteur ya mafinga donc afinga la Belleville. Donc makamno so sala kana afinga ne Belleville. Mais Belleville occupé. Belleville occupé te yo so na ndena biso. Plan artistique, sur le plan organisation, sur le plan intelligence artistique, intelligence, il y a scénario. Ce qui si la zora ba fanatique la famille Libota, des fanatiques très intelligents et très intelligents. Bobi, l'olende aussi la linga zanango. Il y a moi mon cœur ba pese ba fanatique mo bobe inconscient. Bango bimisa bango moko à ciel ouvert que producteur ya mafinga donc ba fourni en quelque sorte yako zo mona kawana eza kamoko protéger batute kawana kaya sila atozo jouer pas sila ba ofinga yo
Atozo jouer pas fila. Pour vane ba fingi bana na bango ba yebi ko jouer te pas Dorcas Borokoko na ya gola. On déclarer comme on était. Mais je te mets en garde et en défi. On m'a dit deuxième chaîne au la politique. Dès comme ma chaîne au salaire d'émission. Bêta, on est la chaîne. Mis sur la chaîne. On est la chaîne. On est la chaîne. Na TV on est la té. Mais tout na mis sur le n'est ça mis sur pilipili. Na mutu passe. Au bout de sa chaîne a 20 000 abonnés. To kitcha ta 10 000 abonnés. Au ebi n'est ça là. On est la chaîne one. Parce que au yebi YouTube té, o amayele té. Yo le kamundele na mayele té. Zuma na oleliso. Okolela. Ole la chaîne. Zwa vidéo nanga. Zwa vidéo nanga. Tia yango bomba yango. Kaba kango chaîne. Olo ba kengam na kangi sur chaîne. Mais na ko expliquer ba pourquoi chaîne no ba kangi yango. Et okobima bolole ta on a expliqué ba. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue sur votre chaîne Haute Bascule Télévision. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, Papa Koulouta Family Bota, Mobile Alitutu, Yamboumanazo, le beauté à Deuxième République, ni beauté, ni éclat, préfet de discipline, Moukou Amoko de la presse. Merci beaucoup, Nabino, tout, Bozolanda Bisso à travers le monde. Merci beaucoup pour la fidélité, Nabino. Merci beaucoup pour l'abonnement, Nabino. Bozo s'abonner toujours. Merci beaucoup pour le like, Nabino, et puis le commentaire, Nabino, Toko Tanga. Merci beaucoup, Naba famille Bota. Nyonso boza de partout dans le monde entier. Merci beaucoup, Naba Mouré, il y a cinéma, il y a Congo. En tout cas, Tozo Pesabino, merci Mingi parce que chaîne Oyo Haute Bascule Télévision et Zaliwana disponible pour Nabino pour na ko Sabino ba information ko Sabino mae Oyo artiste productrice actrice qui est Madame Bellevie Candy Poutine de l'écriture. Merci beaucoup à l'initiateur, le visionnaire, le manager de l'X Papa Tigre depuis États-Unis na ville ya Texas. Bambote no Belen Kolo continue toujours Coca-Cola Mafuta. Alors merci beaucoup na Darling Love CPI na Bango CPI de la presse. Merci beaucoup à notre coordonnatrice Darling Love CPI de la presse et bureau HB Media et Zawana pour Nabino. Tozolo ba chaque fois numéro Nabiso Zawana. Ceux qui ont besoin de couvrir événements, manifestations na yo, que ce soit collation, d'autres, mariage religieux, coutumier, civil, même après d'autres, Tokoya, et puis anniversaire, sans oublier journée culturelle, Toya on a pour couvrir image, tout ça la bino musala tozawana disponible, bobenga bisona ba numéro oeza na sewana. Voilà bureau HB Media ezawana pour nabino. Voilà. Maropesa merci na couple oyo couple ngoma mama dongoma motema ya fioti ngoma zala toujours wana pona ko pesa kanga ba conseil mama dongoma motema ya fioti ngoma Bibi Chérita BBC Malou depuis ville ya Aken na Allemagne motema mokonzi bamote na yo ebele bamote ebele na base ya famille Bota ya Londres na moni bongo ya Sylvine Jolie Maman José Lusadisu, sans oublier la maman chérie à moi si, maman Brigitte Nkoufi. Bamboteno ebele. Voilà, famille Bota, je crois bien filmer Outiko Kota, Outiko Tala filme na 16h30 parce que biso na famille Bota jusque là, toza tana likamuna mutute, toza wana toujours pona ko sala musala, toza tana likamuna mutute. Parce que Madame Bellevie azo sala kaka musala na ye, azo lesa ba bengami ba fanatique na ye, na ba mouré, to ba mouré ya cinéma congolais, ba kolia bilei oyo eko sepelisa bango. Voilà, je crois bien épisode à Sikeuti ko kota na 16h30, biso na famille Bota en tout cas, ezalaka toujours musala nde musala. Donc merci beaucoup. Na ba famille Bota nyoso eloko nga nazo senga kaka to consommer film
total film film kitoko tala en tout cas niveau ya film niveau ekomeli tala Linda oyo tonton Vini ayaki ko prédoter tala niveau ake ko découvrir que alandi mobali neti na musala et ake ko kuta na ba songi ya misala tokoloba nini basungi to basali mabe. Alors basongi ya musala bake koyebisa Linda ndenge mobali na ye abimaka na mama Esther Oazali mwasi ya noko na ye. Tala niveau ya jeu entre Linda na deux sœurs mibale wana oyo bazo jouer ozomona niveau ya ko jouer bana bao jouer baleki bazo jouer ozomona que c'est naturel. Tala ndenge expression Linda tche tala expression ya batu o bazo yebisa ye sango wana. Donc ko jouer na cinéma ezali ko vivre makambo ozomona pe ozoyoka. Alors tala tableau ya Linda bavandi Linda noko ya Linda Pape Lombe na mwasi ne mama Esther et puis Linda na fiancé na ye. Donc Linda yebi déjà que fiancé na ye abimaka na mama Esther. Et Linda constaté que fiancé na ye azali su nenga salaka te et tokoloba lelo Linda zui ba preuve. So bota la jeu wana ndenge oleka tala mama Esther ndenge Sony tala mama Esther ndenge aza mal à l'aise. Ake koloba tia koya ka malade ndeke. Nyoso tona pona Sony azobima na Vini oyo azali fiancé ya mwana kazi ya mobali na ye. En tout cas film eza kitoko makasi mama zoko makaka famille bota biso to consommer na biso ka film parce que famille bota en tout cas to ata na problème na mutute. Voilà. Ole ya ko sala musala o madame Belvia zo sala musala ya ko former bana ya ko lakisa bana musala parce que lobby bango pe bakozala na ba label na bango et puis misusu pe déjà nde bazana ba comment on appelle bana ba chaîne na bango ko lakisa bana musala ya solo ko lakisa bana kindumba te ko lakisa bana ko finga batu te aza actrice mais azo finga batu na ba émission ko lakisa bana ko bwakela bambwakela te ko lakisa bana ko kota maki 1 maki 2 te. Il faut que lakisa bana musala. Alors ngai nazo tuna lelo likambu oyo parce que ba mama bele ba benginga papa Kulutu to mona ki procédure ya ba comédien ba kendaki c'est sac mais après c'est sac ba bolole o bazaka pembeni ya ba comédien baso continuer ka ko finga ba comédien soko tali tang ba kendaka c'est sac eloko ba martelaka siriango eloko ba martelaka sir donc tolo ba biti ya ko kende c'est sac ezalaki soi-disant bazolinga bakanga bango ba boykote bango musala na bango ke bazobwakela batu bambwakela. Mais est-ce que balobaki ke bato entouraka biso lelo ba senzio bazaka pa na biso lelo ba mikalo bazaka pa na biso tout autour balandaka biso pe bayaka kofinga bato na bakombo na biso. Il faut eloko wana esila mais plus namonaki plus batu surtout bazwaki maloba liboso
bawela ki nanu koloba ke bango baso bundisa bango soi-disant entre guillemets basalaka biloko na bango ba théâtre na bango bambwakela soi-disant bazo biso tozolo baketombo babwakela ka bango. Donc nakotala komona après ces sacs nayokaki mwana moko azosala émission azolobaki mwana alobaki ke nakojouer pa ya mutu oyo afingaka mama na biso te nakojouer pa na ye te mbala moko musenzi moko ya bangambu ya sila alobi na émission te c'est que wana bolobi na producteur à mafinga ah mais c'est que yo confirmé que producteur à mafinga afinga à Belleville. Ah mais c'est ça. Comment on dit que basali bino jemoka ya muke bo panzani ba sans esprit. Comment moi na lobi na ye ako jouer na ye te place o ba finga ka mama na ye. Ale yo ye ko loba na émission que c'est kazo loba na producteur à mafinga. Ah donc toi tu confirmes ozo mona après ko bimisa sila songi na ba communicateur asila. Après ko la kisabiso ndenge sila azoko ko gérer bana mi balete. Lelo ba ko tali sabiso pe lisusu producteur ya mafinga donc afinga ka Belleville. Donc makamno so sala kana afinga ande Belleville. Mais Belleville occupé te. Belleville occupé te yo so na ndena biso. Biso bateau to tracer la bango banzela po bango baleka. Biso bateau to bande ko expliquer bango ke tala biso to mona boy. Ah so na Belleville te, Belleville occupé te. Belleville azali Rit Kadiri. Mwana bima, mwana fulama, mwana salama kambu po kombo na yezala toujours. Belleville azali Rit Kadiri. Ya Congo RDC. Alors, pour mon ake, mi dalelo, tema ke ba pepa ke ma ya kaka na mutu aye kolobake. Tika pe mwana mwasa bato apema, bo tika pe Belleville apema. Toko se la ke makamu. Donc lisanga ya babolole. Lisanga ya babolole. Donc ba préféré na bango ko bimisa, bango moko à ciel ouvert ke producteur ya mafinga. Donc ba fourni en quelque sorte. Yama zo mona kawana eza kamoko protéger batute. Kawana kaya sila, atozo jouer pas sila ba ofinga yo. Atozo jouer pas fila. Pour vane ba fingi bana na bango ba yebi ko jouer te pas Dorcas Bolokoko na ya gola. Abi Naomi ayebi ko jouer te. Akene na yepe. Donc lelo boyo omoni ezo sala nga bien de boye ko mi bimisa bino moko makambu bo boyeki na sa mai poswe mati boye ko mi bimisa bino moko. En tout cas, nazo féliciter bino makasi bozali ngomba moko ya ba bolole ya première rangée. Parce que lelo musalo Belleville azo sala, lelo makambo yo artiste azo sala. Eza musala oyo lelo congolais nyonso to aza na conscience. Soki si la zalaki place oyo Belleville aza sur le plan artistique, sur le plan organisation, sur le plan intelligence artistique, intelligence il y a scénario. Ce qui si la zora ba fanatique la famille Libota, des fanatiques très intelligents et très intelligentes. Bobi l'olende aussi la linga zanango. Il y a moi mon kero ba pese ba fanatique mo boy ba inconscient. Ba fanatique mo boy on les va faire propulser artiste la bango mais bango va faire propulser communauté à ma finga. Communauté à ma finga. Alors, après ces sacs, ma maman n'a surtout besoin de tout na poto. Bota la vidéo pena, bazo finga Belleville boy. Ces sacs à moni yango to à moni yango te. Ngai na sali déjà musala nanga. Je suis IGF. Te IGF leki nanga zali. IGF azali. Donc, moi je suis Interpol. Papa Kouloutou Interpol
de la presse. Allez, lelo, nga na zui ba vidéo presque tout, na tindi ba vidéo bato bazo finga. Ngai, Jerry, na tindi ba vidéo bato bazo finga. Nazo zela ba retomber. Parce que Zuma, bololé à Zuma. Bololé, je dis bien bololé. Et puis je pèse mes mots, Zuma, bololé. Donc Zuma lelo, na page Facebook na ye, Zuma lelo na chaîne na ye, Belle-Vie na Belle-Vie. Zuma ozwata 2 minutes ya kolobela Belle-Vie, ya kolobela sila te. Ni film a sila. Zuma eza Belle-Vie na Belle-Vie. Page Facebook, mutu mwa bwa sali likamu mwa boye, po kaka fingi Belle-Vie, eza na chaîne na Zuma. Ba fingi Belle-Vie na TikTok, eza na chaîne na Zuma. Zuma, kangada talelo. Kangada talelo. Bozo a vidéo botine la Zuma. Zuma ole la chaîne. Na ebisio, okole la chaîne pour na Belle-Vie te. Belle-Vie a redéclaré comme monnaie. Mais je te mets en garde et en défi. On m'a dit deuxième chaîne au tchara politique. Dès comme ma chaîne au sala d'émission. Beta. Olé la chaîne. Miss Lola le la chaîne. Olé la chaîne. Olé la chaîne. Na TV roya olé la té. Mais tout na Miss Lola n'enge sala Miss ou pilipili. Na mutu passe. Obungi sa chaîne a 20 000 abonnés. To kitcha ta 10 000 abonnés. Oyebi n'enge sala. Olé la chaîne wana. Parce que oyebi YouTube té. Oa mayele té. Yo le kamundele na mayele té. Zuma na oleliso. Okolela. Ole la chaîne. Zwa vidéo nanga. Zwa vidéo nanga. Tia yango bomba yango. Taba okango chaîne. Olo bake ngam na kangi sur chaîne. Mais na ko expliquer batu pourquoi chaîne no bakangi yango. Et okobima bolole ta na ko expliquer batu. Continuez. Zwa ka ba vidéo ba fingi Belle-Vie quelque part. Yo pa na yo za RTNC. Ya ma finga ya Belle-Vie. Pour le coup, moi, si les mata. Pour si la film n'est pas la main, il faut zoomer fin à Belle-Vie. Et si la bouche met à l'autre côté. Si là, ce qu'on va dire qui ça va bololé à ba zoom na ba mida. Ce qu'on va dire qui ça va bololé à ba yagola. Est-ce que lelo entourage na linga sala lelo kwa asali wana? Entourage na yo asali bongo pa yebi ke osala ka no l'autre côté. Peut-être malobana tozolo ba lelo ponga nazo examinango. Ya nabaye mwana wana akende soka okende. Bo sasae. Peut-être olobaki yango, peut-être pour olobaki yango te, mais tellement que bayebi yo contre la kano ba fanité. Au moins place au baby sa carrière na yo. Au moins place au baby sa carrière na yo sila. Au moins place oyo. Yo, au baby sa musala na yo. Yo kanisa kango eza malamu ozoya okumisa bango babundela kanga bango soko meki lelo bazo sala o chantage audio eza na nzela ezoya audio ya sile eza na nzela lelo bazo sala sile chantage. Alors babiso soto bimaka na télé pona kolobela yo tolobelaka yo pona ko épargner yo toka na bakana na ona mutema te jamais. Mais toyebisa koka zonga na droiture zonga na nzela. Qui vous a dit ici là pour ba film no etala ma ba film lo pe ba ba film ngo etala matin ba film etala matin na sali classement out Belle-Vie numéro 1 Dinana numéro 2 si là so na meki ko vérifier bien on ba 3e sur le plan artistique atapena orango Dinana ota ba film asa ba film ebeta ba ka etala ma lobi na téléfilm à 8 ans ya kotala épisode Mombadi nana. Mais si la bazo lobelo kaka, si la, mais ba œuvre pena boezake. Ah là je l'ai dit, je l'ai dit, et puis nazolo bangona na miso batu nyonso. Kombo ya si la ezotangama, mais ezotangama na théâtre était, na ma film était. Si les photos solo la kayoto tanga ba kombo ya femme duplicité. Ndenge na réseaux sociaux musique kuna kangi koto na théâtre kangi Belle-Vie bazo kata na ba page
koto ba filme ba okata na page koto yo oui bozo finge ba okata na ba page. Alors si la mukoni nga sina zwa elamba moko boya yo olati na ye na salela ngo vidéo pona ko tchola yo si la oza entouré na ba bololé siko l'état ba osala bongo batu bazotala bango plus makasi ba otala nde po ba ofinga belle vie ba otala makasi okabola ba vue okabola aura na yo okabola yango kutu na ba senzi si la na ba photo ebele ya mabe asa na ba video ebele pe ya mabe o pe batu bakozongo ba déforma ngo mais pourquoi to sala ka yango te pourquoi to sala yango te eza pasi ngai pona nga si la avant to comme 2026 il faut changer mitala bien belle vie azo avancer belle vie avança mais yo azo avancer te ozo tourner ka esika moko obandina premier partenaire bobebani obandi ok sous na deuxième partenaire bozana yona mais bo tepa kotoyo Yoshua bobebani kotoyo mutayembela ki onzembu bobebani bowanga na te pas osala hypocrisie na TV asa ser na nga boyo na boyo te à vrai dire botala na bilongi botika hypocrisie bobebani sikoyo muntu pe ye wana bokobebana parce que ba fanatique no babi azala soupe mbeni noté o tourner sika moko le karma existe ici là le karma existe ozole lisa mitema ya batu musuba finga bango ti lelo à cause na yo mutu azo finga mutu ache photo na ona sima mutu azo finga mutu ache kombo na ona munoko si là avant tokoma 2026 luka o changer sinon te na kombo na yo ekolimwa na réseaux sociaux na kombo na yo na makambo ya théâtre ekolimwa parce que ba film elimwa ezate tata moko alobaki yango wana baswanaki na journaliste no MK kombo asili ezotangama mais ba œuvre eza wapi ba œuvre ezate donc eza pasi mingi donc Zuma sala ozo sala maintenant ye ko avertir yo Zuma orole la chaîne continue nga kunazo na pousser yo okotsa 2 vidéos par jour o sala tout place ba finga belle vie ozo kotsa ngo et voilà ba maman famille bota ba ndeko bozo tuna papa to komi wapi na makamba sesak to komi bazongeli ko finga belle vie to komi bazo finga belle vie to komi ba finga président Lombe to komi ba finga ba comédien to komi wapi na makamba sesak. Alors ngai na salika musala nanga na tindi ba vidéo alors yango moni bo poussa bandeko mususu ba ko finga sila gratuitement parce que mutema pe suka bango comment ba finga ka belle vie pona sila te lelo pe to la sila ba défaut na e lelo pe to la sila ke ayebi ko lata te to la sape sila lelo ayebi ko komate to la sape sila ayebi ko gérer bana te à l'état ba ko simbe bongo biso so to se retrouver dans même sac mais non to se retrouver bongo te bozo boma théâtre ya Congo si la saneka mutu moko lelo soka suite décision makambo eko sila parce que bolo bateke na nga ma famille bota to hotel makabo to ando fi d'abord na yebite ngasi na zina lapi bandai place ni na fingi sila sila to pese na pese sila devoir à suspendre batu nyonso mutu to akoya ko finga loba na ye asala analyse a critiquer belle vie mais a finga belle vie te na pesi si la devoir wana yebisa ba mikala na ba senzi na yo baya ko sala promotion film na yo
ba critiquer film à Belle Vie, ba critiquer Belle Vie sur le plan artistique. Moukoni ni biso to vandi sa pena kiti boy, to vandi si plateau, to bando critiquer si la lata ke la maman boy et ça là qui est boy. Si la kendaki ndako mo ba vandaka et ça là ke boy. Moukoloni. Mais ozota la te batu na yo, bazo vandela kaka elamba ya Belle Vie, bazo vandela kaka makolo ya Belle Vie, bazo vandela kaka ndaku ya Belle Vie, bazo vandela kaka famille ya Belle Vie. Oh asundola famille. Alors lingomba ya babolole po batika makambo yo na pesi si la devoir à Salango. Elle est obligée à Salango pour sauver théâtre à Congo. Batu boni ba fingami te. Président Lomé a fingami na ndenge nyoso, nenga zalaka na aoka pasi. Tata ya batu wana. Mwana mobali moko yaka mbondo akenda wapi? Niveau a finga président Lomé. Niveau ba bololo baza peme na sila ba finga président Lomé. Ti ba yako commissaire que aza formateur ya sila te. Tala niveau. Allez, ceux qui battent balobi, bozo salir image ya Belle Vie, to salir letinga na lobaki bolongo langa na makamu. O bazo salir image ya Belle Vie, bo fongola munoko na binote. Parce que je pèse bien mes mots na yebi oyo naza, na yebi o Belle Vie aza. Alors ba mama na so bobenga nga bo tunanga, to komi wapi na likambo c'est ça. Belle Vie azo fingama parce que likambo ba kendela ki kuna ezaki nde Belle Vie. Belle Vie, Belle Vie, soi-disant. Donc, bosala alikambo be mutonga ki parabinote, boaba bolole. Bosala pela makamna na salité la bosala kana, bozoboka bambwa kela, babino na bino salité bosala kana, bosala makamna bino, Belle Vie ki parabinote. Mais bokela mbango na sesak. O ba fundi biso. Bolingi bo se faire victimiser. O binonde. Bazo nyoko la bino. Mais ok, boza bato, botambo na ba senzi. Ya ozo mona ba théâtre na bino za na valeur te. Boza ila batu, ba cinéma mo zo pesa, ezo te ya batu te. Merci beaucoup na ba famille bota nyonso bolandi. Papa kunutu na bino ya musuni, Wazalendo, Interpol de la presse, DSAIC de la presse. Jerry Kobetox, tout montre. Merci beaucoup à ma famille Botagnoso. Merci beaucoup à Papa Tigre, l'initiateur, le visionnaire. Il y a Bureau HB Media. Merci beaucoup à ma partenaire déjà Bozoya. Au Bolingi, tout ça, il a bino publicité. Tout le bela, tout ça, publicité, nabino, na chaîne Nabiso Hot Basket Télévision. Topé matière de famille Bota. Bo contacter biso to la paix promotion yaba produit nabino makasi. Merci beaucoup na Darling Love CPI nabiso coordonnatrice. Merci beaucoup na Exode Mikebi Mwanzo te bouger. Merci beaucoup Diwana Bomisala nango, je crois bien que lobby boko zwango lundi boko zwango. Merci beaucoup na Mama Dongoma motema ya Fioti Ngoma. Merci beaucoup na Papa Alino Soba motema Matina. Merci beaucoup na maman Germaine, na maman Pélagie, Bambote Belé. Merci beaucoup na Moni Bongo, Bibish Kandeya, na Luanda, na Popular, ma solo ya famille Bota toujours ezo sala makuna. Jina Mabiala, Yebisa Fortina vrai chéri, Nzamba Satielo beaucoup. Merci beaucoup na ma famille Bota Nyonso, famille Bota Baza Sénégal. Sœur Lydie Bonio Makasi. Baza ya Sénégal na moni bino na pesi bino bambote belé na zo mona ba drapeau ezo pepa. Merci beaucoup na bino tout. Bo continuer ko s'abonner na chaîne Oyo Hot Basket Télévision. Toko sa la bino toujours ba analyse toko ya ko dénoncer bato balingi ba bebisa théâtre ya ba papa Masumu, théâtre ya ba papa Kwedi, théâtre ya ba papa Lombe, théâtre ya ba papa Mafura, théâtre ya ba Maboke Ngaliema, théâtre ya Mamou et ballet mondial, pe théâtre ya ba Vie Masasi, théâtre ya ba Belle Vie Kandi, et théâtre ya ba Tunios. Mais kamoko boya sata Babylona, baka na posa ba boma théâtre.
toko dénoncer bango. Bye bye, on se retrouve na émission ya sika soki nzamba zongi te tokozala na bino. Bye bye.